neti na biso ba Congo ba famille tous kaka na Afrique tozalaka chaque famille eza na kinkulu nango eza na kodi nango mais peut-être bango babenga ngo na kombo mususu omona bayebaka te mais tozotela presque ba mabota nyonso bato baza pena ke baza na bambongo pena baza te mais bozana eloko na bino famille mona na kate soko contacter ngai il suffit kaka na senga yo ba kombo nga na kosenga yo ba ancêtre na yo plus 243 97 89 15 206 de ceux qui ka vous contacter ngai maître Nsuka Nazali na osala bino musala ozana makambo mbongo ozana posa o bar na yo ceux qui nini maison na yo ba client ba ya kebele tir client soko bengi ngai na osala yo makambo mutu nyonso ozaka na posa ya succès ya makambo na ye ceux qui a contacter ngai o bazalaka ceux qui ozana Kinshasa ceux qui osenga oya na mbanza na kati ya mbanza kuna na inkisi oye na osala lo musala à partir ya temple ba problème eko nginda komona kotoyo pasteur ngefa komona kotolite ya kanda ke ezongi eloko nini conseil nini okoloba na bango to eloko nini oko adresser un peu pa na bango ba pasteur wana moko ti babimaka totalaka bango po biso toyambaka bato nyonso toyambaka ba musicien toyambaka ba comédien toyambaka ba pasteur biso mutu topesaka bango makambo donc ti bazoloba wana neti ngefa wana ti azoloba loba wana moko neti nani ngefa ndenge azoloba loba bongo moko boy tovandi na hotel na bité ndenge nazokende nasala interview oyo fona lobela ye pe nano possibilité ya kana 3 mois facile là bayaka pa na biso omoni ba assurance mususu ba yango moko boy batu mususu batelaka biso ba comprendre te azomona ke ndenge nini yo fo pesa ye boy na bisa yo eza na batu ebele obezaki bakendaka na ba église wana depuis banda ko kende na église wana azana solution te mais ceux qui ayepa nanga na salele kinkulu na salele bukoko akozwa makambo mbala moko parce que ba pasteur wana bazana orientation bazwaka omona atangi ba bible na atangi ba classe na ye ko la ba bible po ate ya kabatu na ye mais ba miracle musu ba makambo musu obasala ka wana oba prophétie ba denilation wana ba mamusu ba ezo senga fo ya pa na biso po biso musala na biso ezaki teke to bana ko prophétiser batu po biso tozana kati ya mbanza biso tozana musala na biso ezaki mutu ozana problème soko benginga ngandi na ko banda ko yebisa yo ke tala makambo no eza boy tala eza boy mais bango lokola baza batu bazaki bavandaka déjà na batu ebele na ba église do aza obligé aya pa na biso azwa déjà makambo ezaki faut telisa ka batu ona po bandi magaire facilement do neti ba ngefa ona pasteur ngefa ona mais ce qui a continuer boy soka ko tika te suka nango na ko retirer biloko na ngai quel genre ba malade oyo maître Nsuka vraiment atretaka o soki mutu aye ki boya ye mbala moko pe azulobiko ba maladie nyonso o estali ezaka spirituel de maladie nyonso sauf eloko te donc nyonso ka o ezaki eza spirituel parce que ezana ba maladie mususu ezalaka pa bato babwakeli yo maladie moko boye bon yosko oyebi na muteke babwakeli yo yango keza spirituel okina ba hôpital oluki partout ezo simba te soko contacter ngai siko na kolukana so na bandi na ko traiter na bukoko onga na yebi so na monike ezo kende bien te na kolukana consulter na yeba maladie yango eza penza ya nini tango na ko consulter ngo na koyeba ke o eza maladie moko bo spirituel donc na ko bandana na ko kota na spiritualité na débloquer na no place so babwakelaki yo maladie wana na kangi yango après na bandi ko peso traitement et ozo ko tutunga mulaite donc soki kisi moko boya munere na ko soki kende somba kisi tel melango mambo osila soki mambo na ngamoko ya bukoko neti ningo lobi mambo bambasu tozi bambasu bampese ba nini nazana bakisi nanga buko onga na osala na pesio tango appliquer ngo après 3 jours au sentir penaki ndengo zalaki eza susuna ndenge oyo komisi côté donc différence côté pe changement côté kotala ndenge nini mboka na biso eko tambola ndenge gouvernement na biso batia sika eko tambola etake maître spirituel oko mona ngo d'abord lolenge kani makambo ya mboka oyo nazwaka ba question pa ba journaliste ona lekaka makambo ya mboka omoni mboka eza na bisimbe ebele donc mboka yango ozomona ke biso ba oyo soki na ye na vandi na plateau na yo makambo nga nazomona yo komona ngote mokili eza danger de so na lobika ke une fois na meka kotali soka ata moi 1 minute makambo mususu okoma kobanga yo banomona ke pona bima boye na kokutana na ko do eza na ba makambo moko eza mystique mokili eza mystique do eza na makambo nango alors makambo ba gouvernement oyo biso moko boye tango tovandaka tozotela ba makambo ndenge ezokendele tozotela ba o bazwaka temps ke maître ngai na posilaki nazana posa ya boye nalingi makambo nanga boye maître nazana bureau na ngai na lingi osalela nga boye tosalelaka na biso bango mais ba makambo na bango oyo ba profondeur ya makasi lokola ba intéressaka na bango biso te
tovandaka na biso tozotala bango bato mosusu mpe bachange baligne bakote na basensa mindele. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'air. Émission Nabiso, vraiment, balobi keno. Émission Nabiso, libre qui tous aranango, balobi parlons sur spiritualité, vraiment, lelo, vraiment, boyebi keno, contre-maître déjà, ayamara déjà, bah, maître spirituel, vraiment, balobi la mingi, spiritualité, ou ezali, mingi, boko, basé sur boko, nabiso, boyebi keno, ayamara, bah, maître, bah, outa, kichasate. Nga, vraiment, ayamara, mingi, bah, maître, ou, bah, outa, Congo central. Lelo, vraiment, on a plaisir, vraiment, yabino, moko, yaba, maître, ou, aouti, vraiment fraîchement na Congo central na kombo ya maître Tsuka vraiment netozane na plateau na biso ya lelo vraiment na kosenga vraiment merci na bato tout vraiment bandima ba s'abonner na ba chaîne na biso vraiment bokozwa bilili oyo ekoleka. Merci aussi na notre caméraman Douré Takabire vraiment na musala kitoko ndenge akosala balobi kino bakise sué dialogue parce que ya linga rande bongo na benga ingénieur patron et merci na ba tout ba abonner tout ou ba internet surtout vraiment bakozwa libako kolanda biso neti petit nanga gaga immortel motema mama winner alanda biso et pourquoi pas balobi Meshak et Elia papa na Chanette vraiment to pesi mote place azali to ko santé chéribe yangia ma coach ata to bani libanga na ba petit na yo mais yaza toujours yangia ma coach balobi po ozwa otonga flat na yo otonga hôtel na yo kitoko contactez toujours contre maître opesa yo numéro ya chéribe yangiama et pourquoi pas espeta de bilele balobi muntu vraiment la taragez mawete bilamba balobi ndi bomo na gez mawete na clip bongo ezala espeta bilele et azara complicité na Gauss Kebe tous toujours ensemble. Merci vraiment na espace Miami oyo pesi biso ndingisa to le retourner vraiment émission oyo et pas ya boss Eric Camer d'Afrique vraiment je te salue ici kabozali ndela isa bino keno lelo vraiment toyambi moko ba maître spirituel oyo balobelaka mingi spiritualité yende tozane na plateau na biso et na osenga vraiment na Douré. Voilà, merci beaucoup vraiment notre caméraman et caméraman patron parce que à l'égard de la biso plateau, je dis directement bonjour maître. Bonjour monsieur journaliste. Maître, je crois que nous tous allons étandoike oyo batubele ba kozela ba question e utalanzela nanga ba réponse e utalanzela na yo et d'abord ba santé boni ba voyage pour okoma Kinshasa otamboli quand même bien bakoko ba lekina ko soutenir yo. En tout cas na tamboli bien nzela nanga ezalaki bien parce que na sengaki déjà pas bancetre na ngai donc nzela ezalaki bien pe na ndenge na komi awa na kati ya Kinshasa. OK. Donc nyonso leki bien na ye liboso na bino comme ça te lobela pe makambo etali spiritualité bokoko na ngai. Makambo etali spiritualité bokoko na yo maître Tsuka je crois ozana Kinshasa eroye pona makambo o etali bokoko o etali mboka na yo eloko ni d'abord o esaliki elongola yo banda Congo central o lekala kokoma na ville ya Kinshasa. Bon eloko elongolinga Congo central pona koma na ville ya Kinshasa ezaki spiritualité o ndenge tozali kosalela yango na ba makambo mususu oyo batu misusu topesaka pe makambo ndenge bazali kosalela pe makambo tozopesa bango eza na ba forme o biso tolingelaka te do yango esengi ke na yana nuna leke pa na bino na meka pe kotalisa batu mususu baza na ba difficulté oyo bazoluka lobiko na kotalisa pe lisusu batu oyo bazosala makambo o tozopesa bango na ndenge penza ya bien te ndenge ezosengela te donc na lobela bango liboso na bino. On lobby bien vraiment maître Salinga bien parce que au côté Singamba moko na ba sujet parce que Kinshasa eza ville moko munene et je crois lelo ba actualité za makasi na ndenge pe ya monde ya spiritualité pour lobby que non oyev mami ko lobela bato yo bino pesa makambu ba ko sala ngolo lenge bino et boko sala te na okota toujours na ba problème lelo oyo to moni et ndeko na bisolité ya kanda na ebité soko yebi natala gaye donc voilà bangona pasteur ngefa vraiment kenda donc et ezongi tozo yebate ça dit à quoi bon makambo na bango wana na kokota ngo na ko expliquer mokili makambo na bango wana très bien pour wana baza batu na ngai baza batu na ngai na ko expliquer bango mais na kolingana bandana no kotalisa batu makambo oyo ya ngai na nuna posa batu o baza nango ba pasi batu baza nango na mekana na bandana no ko expliquer oyo bakoki kozwa lokola lobiko pa na nga bongo na kolekana makambo ya batu oyo.
Merci beaucoup vraiment lobi keno avant akoma na question wana onga na kina ko wela ko poser maître Tsuka vraiment et alobi keno il faut sur la no makambu na ye oyo vraiment et ayeli yango maître Tsuka lelo oyo soki mutu ana besoin azwa makambu pa na yo. Quelles sont les conditions où ils vont mettre Tsuka azalaka nango et pour bazwa mettre Tsuka pour komona mettre Tsuka il faut ça d'abord ndenge nini. Bon pour na komona ngai ezalaka juste te pasaka contact numéro de téléphone yango ne te pasaka yango ko faciliter mutu nyonso oza na ba problème abenga ngai ngande naza bo na bandi musala oyo lelo te même eza pe na bato mususu o bayebinga déjà peut-être na leki déjà ba 2 ba 3 fois 4 fois na ba chaîne oyo alors naza na spécialité na ngai ya bokoko donc makambo nyonso eteli spiritualité o makambo ba maladie makambo ba mabota makambo ya bambongo makambo ebele bele do oza na posa succès oza na posa do ba mambo ebele o ya mambo ba pasteur to pesa mambo ebele naza na spécialité ya makambo ebele do yango wana na kozela ba question na yo na hotelisa yo nyonso onga naza nango capable pour na kosala tokena na moko o lobi keno makambo ya maladie. Quel genre de maladie? Parce que nous, les Kinois, tous souffrir de maladie ébélée. Quel genre de maladie au maître Tsuka vraiment à traitaka? Oh, ceux qui montoyent, qui boyaient, malamoko pe azulobiko. Ba maladie nyonso o etali ezaka spirituel. De maladie nyonso sauf le côté. De nyonso ka o ezaki eza spirituel. Parce que ezana ba maladie mususu ezalaka pa bato. Ba bwakeli maladie moko boye. Bon, yosko oyebi na muteke babwakeli yango keza spirituel, okina ba hôpital oluki partout ezo simbate. Soko contacter ngai siko na kolukana so ina bandena no kotraiter na bukoko onga na yebi, so na monike ezo kende bien te na kolukana consulter na yeba maladie yango eza penza ya nini. Tango na ko consulter ngo na koyeba ke o eza maladie moko bo spirituel. Donc na ko bandana no kokota na spiritualité na débloquer na no place so babwakeli ki o maladie wana na kangi yango après na bandi ko peso traitement et ozo kutu ngonga mulaite. Donc soki kisi moko boya munere na soki kende somba kisi tel melango mambo osila soki mambo nanga moko ya bukoko neti ningo lobi mambo bambasu tozi bambasu bampese ba nini nazana bakisi nanga bukoko onga na osala na pesi yo tango appliquer ngo après 3 jours au sentir pena ki ndengo zalaki eza susuna ndenge oyo komisi côté donc différence côté pe changement côté différence côté pe changement côté to za toujours wana pour maladie parce que kozanga pe za maladie. Oui. Kozanga pesa maladie lelo oyo na yamba pe donc ba maître spirituel et belé baloba que non porte-monnaie donc nga na biso siko toyeba entre différence entre porte-bonheur et na porte-monnaie. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe existe ka porte-monnaie existe ka donc biso lokola nga naza mo Congo biso te lobaka ke kisi miambongo donc eza lokola kisi ya mbongo. Alors eza makambo yo lelo eza chaque mutu pesa na ndenge oya sinila makambo na ye ngai naza na nkata mbanza donc nkata mbanza wana eza lokola kisi ya mboka donc kisi ya mboka yango ngai nazwa na tikala nango yango nasalelaka naza na makambo na ngai na ba condition nga onga nasalelaka musala o mutu nyonso oza na posa mbongo soki porte-monnaie to kotsa makambo ba contrat na ba porte-monnaie po ekoma ki porte-monnaie tango ezalaki ke to sala na biso kaka kisi kaka ya mbongo ye to kosala makambo ko senga to sala to sacrifier biloko ko senga to sacrifier pour que yo zwi kaka mbongo na yo etikali ka bongo libela tango to yena makambo ba porte-monnaie ekomi makambo ya ba contrat soko za na posa porte-monnaie o ezaki na contrat ya 3 mois contrat ya 1 année contrat ya 5 ans to zape na bandenge o to sengelaka biso to salaka neti ngai na salaka kia fwanzimbo kia tayi kwa do ezelo ko lelo ko peseli mbongo epambwama do soki oyepa na ngai na koyebisa yo porte-monnaie oyo zo luka eza fo pesa lokola autant wana eza lokola kia fwanzimbo na yo eza susu teke yo na koyebisa yo na sima na ngotango kozwa mbongo ke condition ekomi boye te yo pesi mbongo na yo nga na sombi biloko na nga ofuna salela musala na saleli yo musala ata oza wapi oza na poto oza wapi Angola Brazza soki obengi ngai po mutu aza musika po salela ye musala fozala na mvumuka wana eza kindoki na biso ba Congo de soko oza na mvumuka te moyen o faire déplacer l'esprit ba kende ko déposer le mutu aza musika mbongo e kozala te ozaka peut-être na capacité ya kosalela bato baza sur place mais nga naza na capacité wana kosalela partout mutu nyonso o aza partout ndenge na salaka déjà ba témoignage ezali bato na salela musala donc côté porte-monnaie o mutu nyonso aza na posa mbongo oza na posa valise magique oza na posa porte-monnaie oza na posa portefeuille du bonheur nyonso wana soki oyeto obengi ngai to kosolola na ko expliquer yo yango ndenge makambo esengaka ndenge esengaka to sala pour que yo ozwa oza nango posa donc aux pour ça, quelles sont maintenant des conséquences
oyo montoyer envers bino azui makambo quelles sont les conséquences parce qu'il y a beaucoup déjà aussi balelaka omoni ke amoni ka mbongo boy mais ekomi pas na été soit akomi ko se retrouver akomi ko réjouir na mbongo wana et sur dernier temps mbongo wana ikika boy quelles sont les conséquences na kati ya porte-monnaie magique eza makambo mususu ezalaka makambo esprit eza na batu mususu ndinga vanda bongo ye déjà lokola ayokaka na masolo ke soko zwi mbongo ya ba maître mbongo wana esenga akafosila nango basalela yango eloko te soko lati esprit wana soki ozwi mbongo na yo okoki na yo ko gérer ngo te ekosila kaka ndenge moko na batu mususu bazaki asala bakopi na ye na ndenge na ye moko boy azwa mbongo esila po akoka ko gérer yango te ndenge moko pe yo ekoluka mbongo pananga na pesi soko za na mayele ko gérer yango te ekosila mais soki oza na mayele na yo ya ko gérer yango za na détermination na yo ke nga na za na posa nazwa otanga soki nazwa porte-monnaie na nga o ebimsela nga 1000 na contrat ya 3 mois osali calcul na yo ke na contrat ya 3 mois nazwa ka 1000 na nga chaque jour soki ekangami autant naza déjà na kosala déjà makambo na nga boy soko zwi mbongo na yo zobomba yango bien contrat esili po contrat soki esili ekati yo nde oza na mbongo na yo obandi kosala ba faire na yo oyo oza nango soko gérer yango bien ba faire na yo kokende liboso soko gérer yango bien te ekokoya kaka mais za te ke condition moko boy ke mbongo na soko zwi yango foka kesi la po esprit moko boy souffle ezobenda mais bato ba msusu baloba ke non soko oza 10 000 $ il faut aussi la peine à journée c'est ba pesa ba condition na ce qu'ils a lokuta ba condition te omoni ndenge to travailler ka boye chaque mutu azana na ba place oyo azwila makambo na ye donc mutu mususu ezaki azana maître na ye moko boye apesa ye maître wana pe azana place na ye moko boye tanto ba science na ye moko boye oyo place basengaka bango pe ba sacrifice siko yo mutu ya bongo maître ya bongo wazana mutu na ye moko boye susu oyo ageraka ye soki yo ke ozwi makambo pa na ye kuna peut-être maître na ye akomi ko sengi condition moko boye ale yepa kotala ka yo suko oza na esprit moko boye tango ko pesa yo babiloko wana après abandi siko babilo akomo pesa ba condition 10 000 wana esila ka lelo yo pesa ko koki ko silisa ngote tie ko komela yo lobi e omona ke okomi liboma okomi mambo belé bazui esprit na yo po yepe place ya azoki biloko bazo senga ye siko ngana za mutu teke mutu moko boye apesa yanga biloko soki ni te ngana za na bokoko ya famille donc hata mbanza kisi mboka nde yango ngana salelaka yango pe mon donc question wana na vi que no gaga immortel na meshaki eliana espeta de bilele vraiment balia autour siko mettre peso loba est-ce que ye azwa biloko wana pas ya batuto eza nani atikela biloko wana nga penza biloko na ngeza ya koko do bakoko na mutu batikela ngai kotabo mama to kotabo mama batikela nga pena kinkulu na ngata mbanza yango ngana geraka donc eza ba biloko moko boyango so na ke plus loin telo balokola omoni bato bazala ke bazana code ya moko ya famille alors bazo ko kapé ko salela ngote eza ba biloko basenda kango doko senda wana eza na kikongo eza lokola fo ba pesa yongo ba pesa pouvoir moko boye na kati ya biloko wana fo mérite yango do ba pesa pouvoir na ngo ndingo ko banda ko dirige yango de biso siko toza bato ezaki tango nazokola déjà koko zotina ngazwa likasa boy do na yebaki déjà makambo eza déjà mike ba traitement banini mais tango tozo kokota siko na mozindo ya makambo o ezaki soki yo ikomi grave ke ndoki moko boye azolinga alongola yo bakangaki yo déjà place moko boye ba maladie moko boye zo sila te wana siko za ba profondeur tango na yo kokota penda ba profondeur na zusi ko nkata mbanzanga moko na vandi nango ndesi ko tokoti na ba profondeur wana soki esprit moko ekangi yo soki na sali ba makambo na ngai une fois isifika ka yo za la d'accord makaba service yo senga to sala soko za d'accord na ba service to senga to sala ukomona kina ko sala ba service wana na zana ba science na nga na sala ka oeze kina concentrer ti na kolongola yo place yo za batu ba perdre ke espoir mais ba monique au rétablir donc oza pe da problème moko batu pe bazala na ba problème ya babasi c'est ça place na ngana ko mona parce que na bi que no ya la grand frère na mobo chéribin ngiama ya lela makamba ba momi ko sarate pour ya za fanatique ba momi yes ko linga ki ayeba est-ce qu'il y a aussi des facilités au que no mutu pe ayepe boye parce qu'il y a beaucoup de couples balelaka donc na vi na nga lokola Pablo de Luanda a Rolanda pe biso ba couple belé e ko lela ozomona ke moi si azoluka kaka kanga mobali na ye mobali apusa kaka moi si na ye to ko mona dernièrement awa donc basimi moi si na mobali moi si a devia kana mobali mususu bakangami est-ce que maître azape na capacité pe osala makambo wana ngai ndenge nazawa soki mutu moi si to mobali ozana ba problème na mobali na partenaire na yo isifika ka yo obenganga ke maître ngana lingi osalela nga boye oyo ko senga yango nga na ko sala
lokola ngai ndenge nasalelaka mosala nanga pa bato baza na baétranger nasalelaka bango mosala soki tosololi ekomi na temps tosala mosala tobenganaka appel vidéo à partir ya temple yo moko mutu kokotisa demande na yo ezala teke nga nde mutu nalobelaki yo pa bakoko ekomaki yo te maître nga nalingaki bongo tete yo moko nde fo loba naza na kati ya mbanza biloko na nga nyonso eza wana yo moko banda koloba makambo na yo ke maître nga nalingi boye bakoko nafongoli connexion yo moko bandi koloba bakoko ngai mwana na bino boye naza na posa boye tala mwati na nga salaki boye nga nalingi na nyonso na salaki bosala ye boye bozongisa ye boye o mobali na nga salaki boye azongisaki boye na nyonso na salaki nga nalingi bosala ye boye bozongisa ye boye osilisi tukunda tosali oyo tokosala esili nga nasilisi makambo na nga séance na nga nakangi esili ntango yo kobanda omona baréaction na yo oyebi deja ke eza makambo nga nasengaki ba réaction yo muto koyeba soki pe bato bazalaki mwasi nanga utakimaki boye oza na posa azonga bato mususu mwasi wana alienga bambongo naza na posa fois banda kolandanga yo moko koti demande na yo soko koti demande na yo esilinga ntango na kokananga soko monike vitesse wana oya kobanda nango koyaka kolando partout kobengo ba air nyonso monike eleki mingi soko zongi pa maître lembisa na kolembisa soko moni peke ezala kaka bongo merci beaucoup vraiment Diogo Meshaki Elia oyoki yo muto lingaka mère alandaka par-ci par-là balobi maître yo ero ko beta pe bale na yo lingi ba momi 85 ba na stade de martyr ba na osepela na yo maître Tsuka yo azali awa et maître Tsuka to koma pe ba problème moko boye awa na Kinshasa ozomona kino ba famille ba rowe na lupango richesse ta su papa tika mama tika okoma kino bam sauter lupango ne côté kamate lupango ne ifete kama lupango ne côté kamate lupango ne ifete kama so quel genre de conditions ceux qui balobi que lupango ne te kama et côté kamate bato baloki baluka sko mettre Tsuka ba roya d'abord na condition nini ceux qui balobi balukanga po ete kama siko bon ceux qui bato bazowela bamsu balingi te kama bamsu balingi ete kama il suffit que ceux qui balingi te ete kama bayepa nanga po ete kama te na sala ga nyonso po ete kama te na kosalela pe bato wana ceux qui pe bato bazolinga ete kama bayepa nanga balingi ke ete kama na kosalela bango pe service ozesinga ete neti makambo kutu tosala yango trop tosala yango mingi pe bato apoto lupango nanga moko concession nanga moko na soma mais depuis na ezoteka mate tosala yango trop donc ceux qui bato mutu aza na problème wana soka contacter ngai na kosalela service bakoteka rapidement. Alors, c'est les services, rapidement, je crois que nous devons comprendre n'engeni vraiment mettre Tsuka à expliquer ni mettre Tsuka vraiment à loba mettre Tsuka sur qu'on a question autoposé qui auto banaki na on est bandé parce que auto expliquer biso déjà réalité ceux qui montent un problème il y a mbongo on a problème il y a kubala kubota tout ça aux en la solution nango les lots sur côté comme on en internet bato ba problème ko nginda comme on a kotoyo pasteur ngefa comme on a kotolité ya kanda ke ezongi eloko nini conseil nini okoloba na bango to eloko nini oko adresser epa na bango pasteur wana moko ti babimaka totalaka bango po biso toyambaka bato nyonso toyambaka ba musicien toyambaka ba comédien toyambaka ba pasteur biso mutu topesaka bango makambo donc ti bazoloba wana neti ngefa wana ti azoloba wana moko neti nani ngefa ndenga azoloba bongo moko boy to vandi na hotel na bité ningi nazokende nasala interview oyo fona lobela ye pe nanu mutu apesité akana 3 mois facile là bayaka pa na biso omoni ba assurance mususu ba yango moko boy batu mususu batelaka biso ba comprendre te azomona ke ndenge nini yo fo pesa ye boy na ebisa yo eza na batu ebele obeza ke bakendaka na ba église wana depuis banda ko kende na église wana azana solution te mais ceux qui ayepa nanga na salele kinkulu na salele bukoko akozwa makambo mbala moko parce que ba pasteur on a besoin na orientation bazwaka omona atangi ba bible na atangi ba classe na ye ko la ba bible po ate ya ka batu na ye mais ba miracle musu ba makambo musu o ba sala ka wana o ba prophétie ba denilation wana ba musu ba sala ezo senga fo ya pa na biso po biso musala na biso ezaki teke to bana ko prophétiser batu po biso tozana kati ya mbanza biso tozana musala na biso ezaki mutu oza na problème soko benginga ngandi na ko banda ko yebisa yo ke tala makambo no eza boye tala eza boye mais bango lokola baza batu bazaki bavanda ka déjà na batu ebele na ba église do aza obligé aya pa na biso azwa déjà makambo ezaki faut telisa ka batu ona po bandi makayer facilement do neti bangefa ona pasteur ngefa ona mais ceux qui a continuer boye soka kotika te suka nango na ko retirer biloko na ngai
Pour retirer biloko na yo et pas pasteur Ngefa. Na retirer ngo po ekisa epe na no moke po pasteur ndenge ba ya ko soka biloko soki amoni ke ngengezo matamingi moko boy bakoma pe moi ba dérapage. Bakoma pe na moi ba dérapage moko boy so to moni ke oyo akomi kolekisa moi mayele to ko benda ngona to diminer na moi gaz. Bo diminer moi gaz Maître Tsuka. Lelo oyo na mboka na biso ya Kinshasa ndenge vile ya Kinshasa eko tambola eta ke bino boitiza bokoko wana sikoto ki na memio siko na ndenge ya gouvernement kotala ndenge nini mboka na biso eko tambola ndenge gouvernement na biso batia sika eko tambola eta ke maître spirituel oko mona ngo d'abord lolenge kani makambo ya mboka oyo nazwaka ba question pa ba journaliste ona lekaka makambo ya mboka omoni mboka eza na bisimbi ebele. Donc mboka yango ozomona ke biso ba oyo soki na ye na vandi na plateau na yo makambo nga nazomona yo komona ngo te mokili eza danger de so na lobika ke une fois na meka kotali soka ata moi 1 minute makambo mosusu okoma kobanga do banomona ke pona bima boye na kokutana na ko do eza na ba makambo moko eza mystique mokili eza mystique do eza na makambo nango alors makambo ba gouvernement oyo biso moko boye tango to vandaka tozotela ba makambo ndenge ezokendele tozotela ba o bazwaka temps ke maître ngai na postilaki naza na posa ya boye nalingi makambo nanga boye maître naza na bureau na ngai nalingi osalela nga boye tosalelaka na biso bango mais ba makambo na bango oyo ba profondeur ya makasi lokola ba intéressaka na bango biso te tovandaka na biso tozotela bango bato mususu pe ba changer ba ligne ba kote na ba sense mindele yango zo mona ke ba makambo mususu bato ya ba pasi mususu zo mata siko biso tango tovandaka tozotela tikaka tosalela ke nkulu na biso yango zo mona ke ba makambo ebele ebeba pona nini tolingi ko respecter bukoko te même ba pasteur wana ka obayaka pa na biso bakendaka kuna bakomi koloba bakomi kofinga susu biso netike bukoko waneza kindoki bukoko waneza kindoki mais kindoki makambo biso tozosala bino bozokoka kosala ngote bakotela mona mutu yo pasteur oyebite kosala nini bakotela mona gorge ezate yo pasteur oyebite okosala nini fo ba yapa nanga na simba makasa na kote kinkulu na sala mwana azonga mwana batalaki mutu na osimba makasa po mwana mutu ya mwana ezonga yo pasteur okosala neti nini na makambo wana mais yo bandimi yango pete yango bazoyoka biloko wana bazobosana na bango keza na makambo esingaka ba pasteur na bango wana te esingaka biso mais effet ya kondimela bango bazomona ka lokola biso bandoki or biso toza wana pona kosunga batu nga na bwakelaka mutu nga soko yepa na ngake atakelenga mutu na bwakelanga ye maladi na kotuna yo asali nini fona ye bananu makambo ya sali yo soki ezaka ke bataki wezala ke ovandika na ba jalousie na yo ke atakelenga mutu wana na bwaka kate na bwaka kate au moins soki mutu wana ba bwakeli ayepa na nga ngande na longoli yango soki yo lobi ke mettre beta retour wana nga na sala kande retour mais soko ye kaka ke mutu asali ne loko te mettre bwakela mutu na malai nga na bwaka kate po nga na zana biloko bukoko ya famille kinkulu eza ya kosala bolamu eza ya kwatake batute eza kwatake batute eza ya kosala bolamu maître je crois que non question moko boye na solaka na bandeko na bino mususu peka bauta Congo central basala peka bazape na même monde na yo eza ba différence entre 666 na 999 na ebité entre spiritualité ya 999 na spiritualité 666 différence nango eza ni katikati wana te wana eza nango ka basigne ka ya spiritualité surtout mingi mindele ba science mindele bango nde bayena makambo wana eza na ba détail nango mais ba détail wana eza ya bango côté ba science na bango mindele bango basela ka 666 biso siko toza na kinkulu na biso auto sa netinga po yo sala ka nini nde toza boye même biso auto sala magie noire chaque mutu azana ndenge na ya makambo na oya salela de mutu mususu ba forma ye permettre moko boye nde kana uteko loba nga siko nazana biloko ya biso ya bukoko do onga na salela pouvoir ancestral pouvoir ancestral donc kata mbanza yango nga na sale pouvoir na nga eza kata mbanza donc kisi ya mboka yango nga na sale ka do ba code ya makambu na nga eza ba code onga na koloba boye te po yango ndeza kinkulu na biso bukoko na biso eza lokola secret na nga yango wana mais o baza pe na basina bango soka za na basina ye o ezo senga ye fois dévoiler akoko dévoiler mais ngai na bukoko na ngai onga na salaka naza na temps ko dévoiler basina na biso te o eza ke ya famille pouvoir ancestral na ngai. Moi, il y a des gens qui parce qu'ils ont pouvoir ancestral, ils ont beaucoup de bango. Obi qui mettre peu toro sur la paix. Il y a beaucoup de personnes qui la rappeler na combo na bino.
nakutanaki na maître Songolo Pakala nakutani na maître Songolo Pakala parce que lelo oyo to ko sala ba émission oyo ekoleka na ba chaîne ebele est-ce que maître Tsuka azo assurer biso ba aventure ba mettre sous ba salaka est-ce que tu vas pas mettre Tsuka te yango wana eza penza bonne question pour lelo oyo makambo ekomi mwa mingi omoni neti biso eza pe na ba maître o bazalaka awa na Kinshasa batu mususu azana maître Kinshasa yango na lobaka ke batu mususu baza ba maître te omoni batu mususu omona ayeka ka zui mwa numéro na ye azui mwa démonstration na ye aleki ninga zo mona ka batu bazoleka lokola yebiki ba journaliste bazana bango akobenga pe journaliste alati pe bilambane moko boye alobi ngana za maître apesi pe numéro batu bazobenga ye azokoka kosala mosala te mais asali ka démonstration boye batu bamoni asalaki yango ngana lingaka so kosala démonstration te mais ils appellent parmi pe ba internet ba rozela siko yango na lingaka so kosala démonstration te yango mutu nyonso o azaki azana posa démonstration soki mutu azana posa démonstration ki abengi nga yalobi maître nga pena fallait na mona na démonstration na ko chela yepe na vidéo na zui pena mutu na asimbeli nga téléphone na che vidéo na sali cérémonie na nga na lakisi biloko oyo nini ozo mona bien kozala ki dibate akomona ndenge na kosala les séances amoni démonstration mais o ezaki ya koya kovanda na TV boy kosala po batu wana o bazosala makambo wana ya mabe wana tango nga na kosala démonstration moko o biso totekela ka bango mutu wana okolanda nga monika ke mais démonstration mutu intel asala ka démonstration na benga ekuta sa ilanga musala asala ilanga musala bien te seki zaka bango na bango bakomi ko bebisa pe na ba réputation na biso do yango wana zo mona ke nga soki na leki boye donc nakoma ko éviter makambo démonstration nga ba démonstration na sala ba démonstration ba grave mais mette Tsuka de so na lobi ke na sala démonstration do batu ba opanza nawa te ma pesco yo te ma pesco eza première fois pe o le kana plateau nanga et te ma pe eza première fois pe o le kana plateau nanga et na rolinga vraiment ba internet nanga vraiment base la un peu parce que tout le monde a même attend à l'église un pasteur atei na suka ba bengi pakolami akomi ko délivrer batu est-ce que na émission oyo tokozwa ta e pakolamité délivrance te ata ya muki ata eloko moko boy bato amona makeno muto vraiment démonstration ya solo yango wana yango na uti koloba ke démonstration eza kuti musala te parce que lelo yo soki na ko expliquer batu bien na ebike batu amayele bazali o balanda ka biso c'est ça lelo na ko sala démonstration pour muto asepeli na démonstration mais mutu pour sepela bien faut salela ye musala za nango posa c'est ça do mutu azana posa démonstration pe benda pe mutu sikoyo wana nde yango wana eloko sikonga na boya kinde eloko sikonga na koma ko boyela ba démonstration yango wana po ezana batu mususu nga nazana ba émission mususu pe na sala ozomona ke osali démonstration azo sala ngoka po attirer batu or c'est normal pe na batu bayebike soki ozo sala ba démonstration za po attirer batu baya mais mutu ya mayele akovanda boya teleke mutu makambo azoloba te funga na benga ye akobenga ngai to kosolola azana posa makambo nena kosalela ye musala na ye très bien azui makambo yazo vraie démonstration salela mutu musala amona réalité ya musala oya lukipa na yo donc eza ya kopesa ka ba panique na ba plateau boyete eza kaka ya kopesa ba panique na ba plateau boyete et maître Tsuka je crois que non to komo kini vraiment na suka ya émission na biso et je crois to aussi koloba déjà nyonso tout quels sont les messages clés oyo vraiment bato bakozwa yo balanda yo et bakozwelo wapi et numéro de téléphone oleka na kopesa numéro ya téléphone nanga eza plus 243 97 89 15 206 plus 243 97 89 15 206 wana eza numéro nanga ka uniquement ya WhatsApp alors ngai mutu nyonso oyo azana ba problème na ye oyo teliki eza spiritualité azomona clarté que depuis abanda musala bambongo mona nakate depuis abala abota kate de soki ka ozana likambo moko ezaki ozomonela ngo clarté soko contacter ngai bato bazape na ba problème ya ba code ya famille ki bayeba kate code na bango ya famille ezapa nani ekenda wapi ba mona kate famille na bango poche neti na biso ba Congo ba famille tozwa kaka na Afrique tozala ka chaque famille ezana kinkulu nango
eza na code nango mais peut-être bango babenga yango na kombo mususu omona bayebaka te mais tozotala presque bamabota nyonso bato baza pena ke baza na bambongo pena baza te mais boza na eloko na bino famille emonanaka te soko contacte ngai il suffit kaka nasenga yo bakombonga na kosenga yo bancetre na yo plus 243 97 89 15 206 de soki kaka bocontacte ngai maître Ntsuka nazali na kosalela bino musala oza na makambo mbongo oza na posa o bar na yo soki nini maison na yo ba client ba ya kebele tir client soko bengi ngai na kosalela yo makambo na yo mutu nyonso o azaka na posa ya succès ya makambo na ye soki a contacte ngai ba o bazalaka soki oza na Kinshasa soki osenga oya na mbanza na kati ya mbanza kuna na Inkisi oye na kosalela musala à partir ya temple soki pesengi na mtata na kosalela musala bato baza na misika ba étranger soki bobengi ka na contact ngamoko na kovanda na kati ya temple to kobenga na bapel video na kosalela bino musala. Donc ils maître Ntsuka bopé sanga confiance bo mona ndenge nga na évoluer kana musala na ngai. Moi deux personnes ou trois personnes ba kozali ba kopé kolanda maître Ntsuka soki ba kozala. Bon nga penza en tout cas ba o ba kolanda nga na pesi bango bambote ba tenir so ba kolanda biso vraiment. Ba kolanda maître Ntsuka vraiment pesi bino bambote place bozali je crois que notre commune na suka ya émission na biso numéro déjà maître Ntsuka yango na pesi il est vraiment linga démonstration et en plus moi j'aime aussi bateau balinga ba démonstration vraiment té ba o ba sape ba démonstration est vrai démonstration ça d'abord mutu à mutu na enseignement parce que Jésus-Christ est ba ko tambola ba ba tinda ya ça la démonstration té il y a ba ko ça quoi enseigner ka batu ce que vous avez besoin d'enseignement ici que non même nature à mokili et les gars quoi enseigner yo yango moni maître Ntsuka aleki la quoi enseigner na ko senga vraiment na ba internet surtout partout dans le monde que bozali ou azana besoin il y a problème na et zo solution benga numéro ya maître Ntsuka au Rosavement de cité 4 mois na esibino bye bye merci.